gestion CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesala kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif mini surtout masasi grenade marteau pe tournevis frite pe hamburger to biloko ya kolia lame de rasoir parasol bouteille ya mai munduki parfum pe briquet wana ba recommandation ya CAA kolo nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso CAA mfumu ya mapata na RDC. Mardi, elle a amené merci pour vous sur la télévision, pour la colonne info, la journal, la peuple, merci. La fidélité et confiance, vous avez la national, la vidéo, pour la journal, pour le Premier ministre, Madame Judith Soumina Touloukaye, à Yambaki Bongo, président, et groupe parlementaire et Assemblée nationale. Voilà un reportage au héritier, Mampini Maselibine Longona Fabrice Lundobi. Premier ministre, Madame Judith Soumina Touloukaye, à Yambaki, président, et groupe parlementaire et Assemblée nationale. Et Salemi Diron, vacances parlementaires, rencontre oyo entre gouvernement et parlement et qui pour renforcer cohérence et action publique peut assurer meilleure mise en œuvre il y a programme d'action et gouvernement 2024-2028 na service et d'intérêt pour la population au nom il y a président il y a au nom il y a président il y a groupe parlementaire coordonnateur député national Mundela Kankou yé a expliqué qui démarche oyo et visé à consolider la relation entre gouvernement et majorité parlementaire na respect à rôle à chaque institution. Boye que parlement ezako se limité à contrôler l'action du gouvernement Mundela Kankou y a insisté qui sur responsabilité commune oyo eza lié na exécutif pe majorité parlementaire na cadre ya conduite ya ba réforme coordonnateur Mundela ye aloba ki lisusu topé appelé ki pour la concertation plus structurée entre ba deux institutions afin d'anticiper ba difficulté pe ko préserver unité ya majorité selon président ba groupe parlementaire mécanisme oyo et ko contribuer à renforcer qualité à ba collaboration entre gouvernement pe majorité na ko soutenir mise en œuvre un programme d'action au gouvernement pe ko concrétiser vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Solo Etali, première édition, il y a conférence nationale sur les hydrocarbures dans la République démocratique du Congo et celle qui du 23 au 24 juillet 2026 kuna na hôtel Pullman Karavia na Lubumbashi. Fabrice Lundo Mazaka na compte info ngale longo na héritier mapinde. Et Fungomaki le 23 juillet 2026 na hôtel Pullman Karavia, ya ville de Lubumbashi et Zalibongo, première édition ya conférence nationale sur les hydrocarbures et se clôturera qui vendredi 24 juillet après 2 journées mobimba ba réflexion oyo ezalaki consacré na ba défi pe ba perspective ya secteur pétrolier na République démocratique du Congo organisé et par la Fédération des entreprises du Congo FEC na Mokuse en partenariat et longo na ministère ya ba hydrocarbures misala oyo esangisaki ba membre ya gouvernement central ba représentant ya secteur privé pe lisusu ba expert autour ya thème le pétrole véritable colonne vertébrale de l'économie de la République démocratique du Congo. Boyna ouverture na yango misala oyo na kombo ya vice premier ministre ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba directeur ya cabinet na ye Albert Kasongo Mukonzo ye atalisaki sécurisation ya approvisionnement ya ba produits pétroliers ezali bongo priorité stratégique pour na gouvernement au regard il y a impact na yango na économie nationale en particulier pe lisusu na secteur minier oyo ezali moteur ya croissance économique ya mboka ye asengaki pe na gouvernement akoba ba réforme pona koluka ndenge nini ko renforcer gouvernance ya secteur pétrolier pe ko améliorer stabilité ya marché pe ko kolisa lutte contre la fraude pe ko garantir approvisionnement régulier durable ya ba produits pétroliers na ensemble ya territoire national. Les problématiques liées à l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et à leur distribution auprès des consommateurs finaux occupent une place centrale dans les programmes, les discussions et les politiques des dirigeants d'entreprises et des décideurs publics.
Dans le cas particulier de la République démocratique du Congo, la configuration structurelle de notre secteur pétrolier aval, ainsi que les statistiques relatives au volume des produits pétroliers mis à la consommation démontrent clairement le poids et le rôle capital de la zone sud. Nangambu na ye président provincial ya FEC au Katanga, Patrick Mouland Kabea, ye asenga ki na ba participants ba privilégier dialogue constructif pelisusu ba ye banako dégager ba recommandation moko pragmatique oyo ekuluka ndenge nini pour améliorer durablement fonctionnement ya secteur oyo. Cette conférence ne doit pas se transformer en un espace de reproche, mais plutôt servir de plateforme pour l'échange d'idées constructives, la formulation de recommandations stratégiques et la proposition de solutions fiables aux défis actuels. Représentant ya ministre d'État en charge ya hydrocarbures, conseiller na ye a rappelé que rôle stratégique ya pétrole na développement économique ya République démocratique du Congo. Bo simba pe boye ba ke ba échange oyo et porta ki mingi vraiment na sécurisation ya chaîne ya approvisionnement, procédure ya dédouanement ya ba produits pétroliers, ba lobela ki respect ya ba normes nyonso po na kosala mosala ndenge ya malamu. Ba recommandation ya ndenge na ndenge ezalaki adopté na suka ya misala oyo yango esengeli et contribuer na modernisation ya secteur pétrolier pe koluka ko renforcer gouvernance pe kosala amélioration ya chaîne ya approvisionnement pe ko consolider résilience énergétique na République démocratique du Congo. Nanzela ya initiative oyo ministère ya économie nationale atalisi engagement na impulsion ya vice-premier ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba. Bosimbake nyonso wana ezali pona kokoba ba réforme oyo ezali destiné pona kotonga secteur pétrolier eye bana kozala transparent eye bana kozala performant davantage pe lisusu capable à soutenir croissance économique et développement durable dans la République démocratique du Congo. Na masolo etali wa fele société ba ki population o avandi mingi penza na quartier amba kuna na commune Kisenso baza ko nyoka makasi na likambo etali érosion bolanda reportage héritier mapini masemino ilongo na Fabrice une fois de plus. Ba problème ya érosion ezali kotungisa ba quartier ebele na ville ya Kinshasa ba commune ebele ezali menacé pona likambo etali érosion bandako ezali kokweya bato bazali ko perdre biloko na bango ya ndenge na ndenge awa toza na quartier amba na commune ya Kisenso epai wapi population azali komilela na ndenge ya kosakana te surtout que toza na saison sèche nde bazali ya kopema kasi tango bamvula ebetaka ezalaka mabe pamba te mabele ezali kobuka na seko buka na bandako na bango ezali kokende kolela na bango miso ezali kaka epai ya ba autorité ya mboka basala quelque chose pour na bango na vandi na quartier amba bayeba na kozala soulager ndenge ba expliquer na micro ya Info Lingala. Problème toi na moto na problème nan no érosion bayaki po basela biso nzela bazoki initiative a bien po basela biso nzela mais misale kata na nzela etikala boye érosion esalaka badega bandako batebukani bokokita bokomona bandako neza ya kobukana liboso kuna bandako batekweya bato baperde bamisuku bapika bacrise mpona makambo nzela oyo toza mpe na difficulté nano ya mai binongo bomona aka forage kurango tuboloba tobapena na difficulté ebele to nzela surtout nzela pena nde yango wana so bakonzi bakoyoka basela biso nzela ezala bien. Tubanzike ba autorité ba yoki mbela oyo bana ya quartier amba na commune ya Kisenso ba beti pour la ndenge ba érosion ezali ko menacer bango bosala quelque chose surtout pendant la saison sèche et ko soulager bango. Kaka makambo etali commune ya Kisenso ba ke population vandi kuna ba nyoka makamingi na problème etali mai pona kotoka mai faut qu'il na ba forage reportage. Likambo ya mai to éviter soki régie des eaux azali ko abandonner mission na ye pambate na ba différents quartiers et komika kalikambo ya forage to éviter soki bato nyonso bazwi décision à kotia ba forage pona kotoka pe komela mai to éviter mikolo ezali ko ya soki régie des eaux a kozala lisusu pambate population oyo esengeli afuta ba facture na ba quartier
ebele bazali ko s'intéresser kaka na ba forage ndakisa awa na quartier amba na commune ya Kisenso population alobi ezala ba nyonso bazana ba robinet ya régie des eaux ebimakate bato mosusu pe courage ya koluka kotama ya régie des eaux ezali susu te bango awa basalelaka kaka mai ya forage boyoka bango vraiment tozosengaka na bakonzi bakita sur le terrain fozala na mbongo chaque jour tozana difficulté ya biso makasi ya na kata Kisenso na solo etali religion boyeba ke prophète Gédéon Bekanga ye asololaki na bilenge ya église vient et voix ya commune ya Kisenso pona kobongisa milulu ya kafu grande campagne d'évangélisation ekosalema kuna na commune ya Kisenso lokola le 2 août na terrain Lubembo kuna na commune ya Kisenso bola na reportage oya Igor Ntingi. En prélude ya campagne monene ya évangélisation oyo ekosalema mikolo ezali koya na terrain Lubembo na commune ya Kisenso epai ya mosali na Nzambe Gédéon Bekanga oyo akosala yango na cadre ya Bekanga ministry bosimba ke l'homme de Dieu weekend eleki asangisaki ba jeune ebele na centre évangélique babengi vient et voir oyo ezwami na commune ya Kisenso na quartier Mboko oyo ekambamaka epai ya mosali na Nzambe révérend Mboma Séraphin boye Bekanga asangisaki bilenge pe bato ya ndenge na ndenge ezalaki mpona kosala organisation ya campagne d'évangélisation et de guérison miracle oyo ekosalema na terrain Lubembo le 2 août nyonso wana ezali mpona kosensibiliser bana na Nzambe surtout bilenge ya commune ya Kisenso pe nzinga bayeba na kozala ebele mpona koyoka message na Nzambe na nzela na mosali na ye prophète Gédéon Bekanga ba jeune bazwaki instruction ya ndenge na ndenge oyo ko permettre bango basasire mokolo yango makambo eleka na ndenge ya malamu terme yango ekozala Jésus n'est pas un imposteur nyonso wana ezali bongo bana na Nzambe babengami ebele mokolo ya dimanche 2 août de 15h à 19h30 na terrain Lubembo na sima ya kosola elongo na bilenge na centre évangélique vient et voir boye prophète Gédéon Bekanga elongo na délégation na ye se dirigeaki tout droit na terrain Lubembo na commune ya Kisenso pona kotala ba disposition nyonso oyo esengeli ezwama afin que grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle oyo eleka na ndenge ya kitoko na sima ya kosala constat boyo kayimoko l'homme de Dieu prophète Gédéon Bekanga ndenge expliqué tobengi bana Kishasa de partout baya na milulu minene otobongisi na terrain Lubembo le 2 août à partir à 16h. Bekanga Ministry ils ont présenté Action Moko évangélique en collaboration avec l'église Corps du Christ. Bongo mama likamnango zali Jésus n'est pas un imposteur. Nyonso wana ezali kosenga bana na Nzambe boya ebele boyoki mbela esi ebetami pona mokolo ya dimanche 2 août 2026 na terrain Lubembo boya koyoka mateya na Nzambe na thème monene Jésus Christ n'est pas un imposteur et kozala putulu mati makala etikali. Jésus n'est pas un imposteur. Toujours dans la soleil religieux, évangéliste itinérant honorable Noram Bungbu Yazalaki, prédicateur et culte dominical, Mokola dimanche 26 juillet 2026, Kuna, la paroisse CAC Lemba Gare 1, la commune à Kisenso. Reportage. Évangéliste itinérant honorable Nerombungu Yende azalaki prédicateur na culte dominical il y a dimanche 26 juillet 2026 na CAC Lemba Gare 1 oyo ezwami na commune ya Kisenso ezalaki moma moko ya kozongisa matondo epai ya Nzambe na nyonso azali kosala bosimba pe boyebake honorable Nerombungu évangéliste itinérant azalaki accompagné na ba membre ya cabinet politique na ye bandeko ya diaspora pe ba personnel nyonso ya ba complexe scolaire Mama Pemba nyonso mibale c'est-à-dire MPD bango nyonso ba assistaki na culte oyo ezalaki culte moko dominical na ndenge ya kitoko honorable Nerombungu azwaki maloba na prédication na ye thème ezalaki les combats de ma destinée nyonso ezalaki tiré na Ephésiens chapitre 6 verset 12 et pa wapi honorable Nerombungu atalisaki bango ba paramètres nyonso pe tango nyonso esengeli kopesa Nzambe lokumu
kozalaka reconnaissant envers nzambe na makambo nyonso oyo ye azali kosala. Louange pe adoration ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge kaka bino moko bozali komona. Honorable Néron Mbungu na nsima ya prédication azangaki pete kopesa enveloppe na ye, enveloppe kuba pona œuvre de Dieu, surtout que bazali kotonga misala ya kitoko ezali kosalema pona botongi ndako na nzambe kuna na CRC Lembagar 1 na commune ya Kisenso. Nyonso elekaki vraiment kitoko, bandimi nyonso ba bénéficiaki prédication ya kafu kafu petem na yango ndenge ezalaki riche, les combats de ma destinée oyo eutaki epai ya évangéliste itinérant Honorable Néron Mbungu. Bosimba ke na suka ya culte akendaki pe ko visiter ba mama ya chorale Sekofel oyo baute koyemba mikolo eleki na séminaire oyo esalemaki na ville ya Boma na province ya Congo Central. Basololaki Honorable Néron Mbungu lokola azalaka président d'honneur ya ba chorale Kosefel nyonso, ye aremetaki enveloppe moko ekuba pona ko permettre bango ba évoluer tango nyonso na misala na nzambe lolenge bazali koyembela nzambe. Honorable Néron Mbungu na suka azangaki pete kokanga photo de famille pe ko remercier ba nyonso ba accompagner qui lokola ba membre ya délégation ensemble ayembaki pena ba mama ya chorale Sekofel pour na kotalisa attachement na ye toujours na œuvre de Dieu. Nyonso elekaki vraiment kitoko. Dimanche ezalaki esengo pe mapamboli kuna na CRC Lembagar 1 na commune ya Kisenso, surtout ndenge ezalaki marqué na présence ya évangéliste itinérant Honorable Néron Mbungu. Pour permettre à client de voyager dans ma condition qui te copie na malamu na sécurité na sociale bisi liste biloko ko kotate na kati ya cabine bolanda. Compagnie africaine d'aviation CAA, compagnie aérienne ya bana mbuka oyo mesana ko sebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi, toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination talati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA mfumu ya mapata na RDC. Tubeta vraiment sur le tali éducation ba ke ba inscription eza koko ba se koko ba pour la année scolaire 2026-2027 kuna na itemat Mbinza Delvaux bolanda reportage oyo Stéphane Skande pe Nadine Asona. Inscription 2026-2027 na Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication itemat Mbinza na Mokuse et Bandie Yoka itemat Mbinza et Dapia Insta bazali organisé par formation technique ya ndenge na ndenge oyo ezali kopimisa bana na bino ba ingénieur awa na Kinshasa. Formation technique na niveau ya humanité ezalaka kaka awa na itemat Mbinza étape ya Insta kobanda na première séance na 6e des humanités selon appellation ancienne par section ezali boye aviation civile, mécanique générale, mécanique auto, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et environnement, coupe couture, construction, innovation et kotimbula oyo na EPST, pauti na approche par compétence, pe basculer na approche par situation et la kisi formation na domaine technique et comme plus ma pratique ndenge yemoko préfet des études ya itemat Mbinza Louis Kabangu alobi. Alors avec système oya sikatozana ngo ya réforme oyo tolongoli bana na approche par compétence balakisi batindi biso toko tsona approche par situation oyo lingolo banini ezalo kola oyo tozana ngolo na supérieur tozana ba
étudiants sur le système LMD. C'est-à-dire, na niveau secondaire, l'État peut amener un système ya sikawana oyo par situation dans le cadre que ceux qui va si moi exercice bazo créer situation ba si moi pour que moi a découvrir nano difficulté ou bien panne ou bien problème après apporter solution. Ça s'appelle approche par situation. C'est-à-dire situation toujours créer mais pas ban pour que mitu e fongwama. Itemat aza parmi ba école pilote oyo EPST acheli motema pour être tokoba to bandaki na niveau 1 autre bando benga kala 3e et l'autre zone à niveau 3 parce que tout le monde à niveau 1 niveau 2 et l'autre zone à niveau 3 dès que tu termines à niveau 4 bah c'est l'examen d'état bah du diplôme mais avant même moi comme un examen d'état il est capable il y a que ça l'entreprise naie atelier naie garage naie laboratoire naie à partir de la méthode on les ali réforme moko kitoko oyo soko tali na vie province à Kinshasa peut-être les aka itemate na école moko c'est-à-dire ezeku sunga biso bana bakei na niveau à connaissance makasi ya technique tosimba ke soki mwana na yo atangi awa inane ya pamba to pe premier niveau akoki deja kobanda musala itemati binza bazali na balaboratoire ekuba kaka ndenge bozali komona sete mitonga abengi ba jeune fille oyo balingaka domaine technique ba rejoindre itemati binza nabengi bana basi nyonso oyo ozala na ndako ozokotraine boya na itemat réforme ici salemi déjà tout comme la réforme sika approche par situation donc ma fille nyonso oyo bolingaka technique oyo bozala mposa bodévelopper bacompétence na bino en tout cas mbele yango ebelami boya ebele bainscription se bandaki déjà boya noki avant que tokanga baporte chaque jour babiro na bango ezali ya kofungwama bolekaleka déjà kozo baformulaire ya bainscription pour baplace ezali très limité itemat kuta yango na avenue Métesek numéro 1 quartier Congo na commune ya Ngalema référence entre météo kuna na Delfo. Ndenge moko pe na complexe scolaire mo pe ba 1 et 2 kuna pe ba inscription za kosalema kitoko na commune ya Kisenso bolekana pona ko inscrire bana na bino o nyoso bovanda kana commune ya Kisenso pe ya banzinga bolanda avantage. On a année scolaire 2026-2027, papa, maman, comme tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire maman Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandi déjà. Yango ezali kosalema chaque jour. Bota la bino moko ba bijou oyo fondation Nerombungu. Atie pour na éducation ya bana. Ya kosamba ezalité. Awa kobanda na cycle maternel, formation ezali ya kitoko, ezali kopesama, pe niveau eza vraiment ya likolo. Ba sorti ya ndenge na ndenge esalemaka na ba différents cycles ya ville ya Kinshasa. Bongo na cycle primaire, yango pe ebandi de première année à 6e année primaire. Oleki na secondaire pino na humanité, option nyonso oyo olingi ezali awa. Ba élèves bazali kotanga vraiment na ba conditions ya kitoko. Botela bino moko ba salle de classe pe ba conditions nyonso ezali ko répondre à ba norme ya UNESCO. Bongo ba pratique ya kosamba ezali te. Ba télé moderne ya kafu même ba école mosusu balekaka pona kosala ba pratique na bango. Ba télé moderne oyo ezwami pona couper couture, mécanique générale, électricité, construction, pe bongo na bongo. Botela bino moko salle ya informatique. Awa, informatique pe anglais ezali obligatoire na ba niveau nyonso. Complexe scolaire Mama Pemba, bosimba ke Dieu est notre force. Nzambede azali force na bango, ndenge kaka elobomaka awa, bilembo na yango ezali komonana. Bongo formation ya kitoko pe ya qualité ya boye. Ezanga kobota résultat ya kitoko. Luvunu, bino moko boyoka. Tolobi ndenge kaka tomesana koloba esika enseignement ya kitoko pe formation ya malonga ezali kopesama ezalaka mosika te botala artiste comédien monene elombe esukari elongo na molongani na ye baye pe kokomisa bana na bango na complexe scolaire Mama Pemba 1 ti na complexe scolaire Mama Pemba 2 na nsima ya koremplir baformalité nyonso elombe artiste monene elongo na molongani pe bana na bango bapreferaki kovisite
monter ba bâtiment pe ba atelier nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba pona koyeba soki biloko bayoka na matoi ezali ya solo na sima ya komona kimona meso boyoka elombe ndenge alobi. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Fondation Nerombungu atelibino ba bijou oyo outa na commune ya Maluku tope na commune ya Ngalema kobanga te. Complexe scolaire Mama Pemba 1 yango ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Likanga na commune ya Kisenso. Complexe scolaire Mama Pemba 2 yango ezwami na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso. Awa ba enseignants bazali très qualifiés pe bazali disposés pour na former bana na bino toujours na cadre ya devise na bango discipline travail et réussite. Ba parents boki mambango pona kokomisa bana na bino boki mambango pona kosala ke bana batanga kitoko pe bakoma utile basunga République démocratique du Congo kasi pona yango pona école ya kitoko choix ya kitoko ezali complexe scolaire Mama Pemba na extension na yango nyonso mibale. Fondation Nerombungu tondimio oyo ezali mobange na contribution pona éducation ya bana ya République démocratique du Congo na ba frère ya muke bana bazali kotanga lokola na ba école ya Dallas na États-Unis d'Amérique tomoni yango. Tebeta kaka masolo etali ba inscription ba kepe kuna na itemata ndolo ba inscription za kosalema kitoko. Francis Kanza lokoka Stéphane Skandi. Inscription gratuite na pépinière ya Ista Kinshasa. Itemat ndolo oyo ekenda sango na ndenge babimisaka bana na bino ba ingénieur déjà na niveau ya humanité. Particularité ya Itemat ndolo evandi mingi penza na ba pratique pamba te bango nde bakonzi ya ba laboratoire pe ya ba atelier. Epana biso particularité eza que lokola ezali pépinière ya université mateya epana biso ezosuka kaka na théorie te kaka na makomi na bapapier te mais tozolandisa yango na pratique. Awa soki mwana na yo asilisi ata na niveau 1 ya pamba déjà akoki déjà kopanda bakope ya mike na quartier. Mais diplôme topesaka bana epana biso d'état eko permettre mwana même soki akei na université azana oyo ezali notion ya pratique na mutu na ye ekosunga ye pe asala mwa misala mike na cité pour permettre a mise en charge na université. Ba ingénieur ya solo na République démocratique du Congo babi makande awa bozwa ba option technique oyo Itemat ndolo pépinière ya Ista Kinshasa atie na disposition na bino. Aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et construction. C'est pourquoi tozosenga na baboti basala biso confiance baela biso bana pour devoir na biso ezali pour former la jeunesse pour l'avenir de notre nation et pour le monde. Leka awa na ba bureau na bango chaque jour eza ouvert pour na bino pour ya ko retirer ba formulaire ya ba inscription. Pour la santé na bino ezala kitoko pe bozala forme boba ke poto olonga pona bana na bino eza Protivap yo pe mukolo ko komela yango pe saka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Ole saka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines
énergie aza mayele na classe abelaka te alembaka te. bamama félicitation na bokoneri bana. Protivap facile à digérer et nourrissant eza na protéine vitamine et énergie. Bébé na yo kitoko ninyo esaka bana bayingaka ngo sante kitoko nzoto makasi matemi disa mama dekisa mwana sukana mbimbi oyo sukana mbimbi wakusa Protivap. Vous avez que pour na kolana info ngala journal pour la possible possible na merci la Fabrice Lundombi azaki bon na sima caméra pen na montage azaki assisté na Francis Kanza Lokoka concours rédactionnel ya Nadine Sonamuya la héritier mapinde mingulungu wa superviseur qui journal ngala bino topsani rendez-vous nikozali ko au revoir. Boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ma passager na ye ba voyaka kitoko tina destination talati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CA. Kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CA, mfumu ya mapata na RDC.